La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité. Salut. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face. Awa, la chaîne Abisso, la voix du peuple. Une émission d'évangélisation, télé-réalité, émission où ils ont dit qu'on éduquer la population, émission où ils ont dit qu'on ça va tourner droit chemin, émission où ils ont dit qu'on enseigner la vertu. C'est aujourd'hui que nous sommes décidés de présenter les bino énième épisode par rapport à différents cas où tu recevais à Kinshasa et partout au monde. Chers amis téléspectateurs, la moindre des choses que nous vous demandons, vous qui aimez cette émission, la moindre des choses, c'est si vous voulez vraiment nous soutenir, dans le programme autant la concept likez l'émission. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut liker. Ça ne va pas te consommer beaucoup d'énergie pour appuyer. Et si comme on bâtit mon sapiboué, si vous avez un commentaire, et partagez les buissons dans tout le monde qu'on a groupe WhatsApp Nabino, mettez la mot du solo Oyo parce que comme je l'ai dit, c'est pas une émission qui dérange, mais plutôt c'est une émission qui remet les gens dans Katia droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons un nouveau cas Oyo, l'autre retraité avec mon équipe, il y a Conseil Tozarana Bango et on se retrouve juste après élément Oyo pour que tout démarre sur la mission. Merci. Raison et ça là que bandego mingi ba préférera roya à un plateau parce que awa tous allons voir na terrain net ici ka oyo tu lugara toujours na suka roganeni na osangi sabato parce que na ba famille ils allaient ici comme malam oui certes il y a qu'on résoudre les problèmes mais ben émotion des fois et ça là que il comme sous que gros à la gérer na ndenge moko ya ko faire prédominer quand pardon na compréhension mais au moment éclaté comme fait le cas. Il y a Ndegonabiso ya mwasi oyo ayaki awa pona kobeta lisolo ya belle sœur na ye nini da passé na ye atambola ki mwa malamu te ba trompe ba kataki yango moya boteza te et ndeko mobali oui andimaki ko zwa mwasi na ye kala neta oyo ya kutela ki mais tant likambe komaki na niveau ya famille ya mobali je suis vraiment navré de vous informer que famille ya mobali baza catégorique que moi na bango arobala de moi cité pourquoi parce que le biso que zaki erreur moko et salamaka azaki peut-être inconscient ayeba kité ma ya tamboli na ye na passé na ye mabe na déjà na kibomo na bane déjà au sala kota vous avez mabe et il voit pas pourquoi moi na bango il faut porter charge wana et puis le kuta wana ceux qui ne ko moi si a disisté mais bana babala moi si oyo azana ba problème wana malgré que nous de notre côté toujours ça l'effort mobile paye moko aligné moi si naie donc topesi bango un peu moi temps famille méga peu digérer problème wana et nous de notre côté to les mater ceux qui maramboke malamu to zanga te kopesa bino suite ya makamnenge ezali koleka lelo toye awa chers amis téléspectateurs nous sommes na kati ya communauté ya biso africain biso ba congolais to zana ndenge na biso to monde la makambo surtout makambo etali ba immobilier ba bien ba héritage. Ils ont créé un problème tellement ébélé. C'est pourquoi notre sœur Gloire a eu parce que Azana di Kamumoko et face au Lango na demi-frère naïe Rolex par rapport à une situation où s'est passé dans la famille naïe. Bref, nous avons précédé Bangote, mais nous avons dit que nous avons eu biso di Kamine zo di Kanara de sa famille là pour qu'à la fin biso n'a pas vérité en face toyeba ni ne senga na biso ko sala pour que to résoudre situation elongo na bino ni bu commentaire wana ne na lo ba toujours et sur biso pour na boyeba pe senga na biso to sala nini pour na résoudre ba problème to zala. On se retrouve juste après pour to ya ma gloire. Merci. Bible esi biso ya motuya to lukana no bokonzi ya likolo we etikali ekopesa mela biso na se. Chers amis téléspectateurs, nous sommes tous des pèlerins.
chacun a oleka na ngwana ye ils ont la mutu na mutu ils ont déjà la date ils ont fixé au ya botika mukilo d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi tant que tu as la mukilo tu as vivre la moindre des choses c'est vivre dans l'amour. Donc pratiquer commandement au Jésus Christ soit tika la biso au lobake. Il y a mebe kwa liboso linganza menayo de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même. Tu vivre dans la bolingo pourquoi parce que place toujours que nettoyer baraté mais au moins tu as l'assurance que mukoloye soit ozonga tu sais quoi biso bato to nimela le roi mokonzi et mobiki c'est na biso babilo a mokili ba bien matériel ça vient ça passe mais l'amour et zali et lokoyo et aussi exister de manière yalibela. Sinon comme je vous ai annoncé tout à l'heure ici dans cette émission que nous allons recevoir notre sœur Gloire au Yazara Awana Kinshasa, Gloire à la vérité en face. Et se retrouve dans une situation, il y a moi, Passi Makassi, et connaissant ce que nous faisons comme travail dans l'émission, elle s'est décidée de se confier à nous pour que Aïe Babon trouve solution à un problème. Gloire, bonjour. Bonjour, papa. Merci beaucoup pour la option aujourd'hui à Koya Awa. Pour que Bisso vérité en face tout son a un problème aux alentours et na aussi dans l'équipe na Bisso tout yambaye pour l'encourager. Gloire to yambio pour une fois, pour une énième fois plutôt parce que to solo li déjà na yo moi mingi mais tout ça ce qu'on a pour ça au bisa Bisso ba ne wa otala ba yeba problème nini tout ici yo et même awa na émission vérité en face. Merci d'abord pour vous permettre beaucoup de temps dans Katia. Émission en face na biso na ye liboso na bino parce que eza elo au moins écoutant qui na famille na biso donc et ça li biso vraiment passe et puis et comme ko déranger ngai papa na biso azaki na donc quand ils a couple papa na maman ndé papa azaki na biso ayaki ko zo moi si mususu libanda ko zo moi si mususu libanda na abombela biso ke azana abotaki après ce temps avec oyebisa biso ke non tozana grand frère parce que na maman na ndako to botami 3 grand frère na biso liboso azana poto et puis nga na petit sœur na ngai mais ye na libanda botamo na mususu ya mobile azana ndiko na biso ya mobile comme ni ya Rolex papa tanga yo tika biso depuis tika biso ça fait 10 ans déjà passé na 10 ans passé wana donc grand frère yepé ndenge ezaki na matata ya papa na mama biso tellement tozaki sima mama oh mama bande ko loba to bande oyo kele mais ça là que biso peto c'est plein na grand frère na biso tu vois donc grand frère na biso depuis papa kufi et comme na tamo grand frère lui que yepé il faut aluka kozwa ba droit oyo ya papa pe atika ki to luka ko kabola atelemela biso abike to te ka lupa donc tous qui vraiment d'accord on a été maman a silika qui to lobby autre que le grand frère ayoko luka famille papa un biso a solo na ba on peut bazaki d'accord bazaki d'accord on a eu donc ndi bazaki d'accord on a eu grand frère ayo luka biso a esi biso que non faut to luka ka moi lupango wana était kamakaka biso tobi ekosimba te ce temps du coup to vanda boye mama pe ayaki kotika biso donc la minute to tikalinga na petit sœur nanga na minute petit sœur aza vraiment malade makasi na yeko tuna petit sœur parce que aza na mbaso na yo tuna nga bisi mbaso boye ya euti wapi. Elle m'a dit que non, grande sœur, nazo yebiso vérité oyo, maman, likamuto salaki, d'autres salaki on poto luka moyen to baby to bois que la grand frère malade po atika biso. Ya kufa po biso to se plaint la bomé wa papa biso moko. Donc tanga yebisa ngamo maman ko. Donc bref, ça la guini en fait. Donc bakendaki
ndako nganga bakende ndako nganga po baluka moyen donc petit sœur na kende ko tika ndé mama ake tika mama bakende ko bwakela ndeko na biso maladi po akufa ka mbala moko donc maladi wana eyo zonga ezonge pa mama et maman kufaki non maman kufi na mambasu te donc tu comprends te ce qui grand fan na biso pas na moi ba garde biloko na ya obomba nzoto do to yebite maman kufa abilité et le côté maman yo tika biso to vanti bo petit ça na lokolo le fimba to luka moye ba salisa ba lubikeza masu petit ça na alo ba vérité nda yo yebisa ngake ba sala ebongo ponde kona biso atika biso mama yo kufa ndeko na biso wana aza na mbasu na nitodo situation na ye eza vraiment entre la vie et la mort yango na ye po na luka ndeko na nga na singa ye vraiment pardon oyo azokende na koliwa wana aza petit sœur na biso makila oyo eza na ye yango mpe eza na biso yango na ye vraiment komeka bosala effort na luka moyen na singa ba excuse ebele ba pardon singa famille ebenda na mikata na te. Donc si je comprends bien tous dans la situation il y a retour vers l'expéditeur. Oui. Ce que lupango eza lupango eza kana ndako moko to lupango eza vraiment vaste eza monene makasi. Donc, biso tozaka na porte moko, ils ont 6 portes. Biso tozaka na porte moko, 5 portes, il y a des locataires là-bas. C'est quoi, il y a des locataires, il y a des locataires. Donc, et l'autre côté, il y a des locataires qui na portail, maman bengani, akutani utuna papati. Maman bengani, biso pe tozaki tellement tozaki na si ma maman. Donc, biso pe tobanongo linga, tobando sentir. Depuis papa Koufi, si les lots, le BCI déjà presque 10 ans. Et dans 10 ans, il y a à bénéficier de l'eau dans le bon alpin. À bénéficier de l'eau. Si vous avez motivation à monter maman bé à maman, à chaque fois que à son âme, les années, bombanda kaka, tous les années. Tous les pété papa parce que si tu bon bino pe bandeko pe boko conscientiser maman te le tellement tous les maman bandeko lo bela biso déjà do to boya ki kutata ko luka ko sentir atteindre on a biso tous les cas si maman. Bon, je pense que dire que Yemutu Aza cause nango posé pardon, là je ne peux rien affirmer, mais oui importé nous avons fait cet effort. C'est vrai que j'ai eu le temps il y a Solana avant même l'émission, il y a une situation qui se passe, il y a famille, il y a Mabino, parce que il fallait vraiment la convaincre et il y a des révélations ils ont makambo il faut le bamalelo yozo ko ignorer concernant makamnabino le pas. Il a accepté de venir ici. Il est d'ailleurs derrière nos murs. Tozo kotisaye pour que ozo courage à royer bisaye et puis toi il va étudier à quelle mesure tu ressouma. Donc on a besoin moi si on a malade ici qui est ta petite sœur et grand frère n'a pas pour toi ça couvrir ma caméra sur le cas. Ayebi pe que de l'eau le cas. Ayebi parce que il me tatine na bisinga na yakane on senga police. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabicho, Vérité en face. On va continuer suite à ce chaos de je pense que notre sœur Gloire a eu le temps d'expliquer Bicho un peu en détail ce qui se passe dans le cadre de Libota. Nous ne venons pas ici pour juger, mais nous venons ici pour aider Bandeko, Bimanakati Avaloya Lokuta, Vérité Ibana, et Mingi à la fin, tout le monde pour réconcilier Batou. Mais étape nous sur banana nous na confession faut makambe bimaye bana pour tout le kawoye ba neni to sala pour pardon ils ici kalango. Mon frère Rolex, bonjour. Oui, bonjour. Merci Pena pour la considération au PCBiso par rapport à la situation sur les canavi nayo. Et je comprends, c'est pas facile de robotama tant tu na mukito to ben raté na botama mais au moins on va se retrouver na mukili moko boye na ba réalité nango. Mais question de Bosso Nangana Tunayo, pour tout le monde solo là, vous reconnaître de comment ça va être Bosso Nayo. Oui, naïbi. Azanani. Naïbi, ce qui gloire, mon robot, naïbi. Ce n'est pas beau sanaté, comme on est gloire. Vous en avez relation.
surtout na ba question de point. Te potoye ba place au tuza na makambo to tout ça là. Disons et comme on ndenge nini po ngana peto vanda na obo. Kasi nena expliquer que ils ont la vérité moi faut découvrir les lots par rapport à la situation na yo ndenge papa tika biso et muto azali censé expliquer la vérité en le ezali. Yango moni aza. A expliquer la vérité nini ngaza wana. O ngana yebité. Et là, on est les autres tout ça. Ce qui peut reprendre sa version, s'il vous plaît. Moi, nous sommes mon gloire. Vie au basali di boso nanga ou bien vie au bandimi ko pesa nga bango tenda ko sala yango. Qu'est-ce qui se passe? Basala mutema ya batu ya kibo moto te nengo moni bango wana. Asa petite sœur nangai to botami na ko ta butata. Nenga zawana. Mais ce n'est pas que na lali na babibembe pona bana oyo na mama na bango. Ba ko reconnaître ata mukiete ke nga na za grand frère na bango. Na defi même lipa. On dirait que nazangi recherche moko o papa atikaki. Papa a souffrir na vie. Papa soit tikeli biso lupangu. On appelle lelo na ça na part na compte lupangu mon papa tikaki quelque part. Mesdames et messieurs, on a sali boy. Pour na maman na bango et pe bango. Et le salenga pasi. Maman oya botinga. Atikanga mukie akenda na yeba ipe kututi mama na bango soka zaki na mutema ya kibo mama peut-être ngai na ajo na komi na kwa ko yeba kuteke mama na bango te mutabota ngai mais asala tout na yeba ke aza mama oyo abotinga na mokilité et puis bango balekio bato bimina bango kota butata baso ko puye mama na bango na makambo mama na bango asali dia bande kusala du solo na obetela yo eza so na bossa na te eza ba 9 ans bien ba 10 ans passé boy papa boti biso Sko yo pa na yo kuno botami ka yo moko nga na botami nga moko bango ba botami misato quand frère bango liboso azana poto bango batikana mibale na mama na bango. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah reconnaîtra yote, papa Tiki va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a souffrir, hein? On a souffrir la vie. Mais on a bara mobali, artika la mobali la vie. Nazaki na part ya lupang parce que na beaucoup lupang na biso kombo na nga Rolex ezalaki. Là, on nous apprend que vous avez une porte sur le pan aussi, si oui. À ta porte, à ta moi porte. À ta côte, non, à ta côte, moi, à ta kati ya moi. Ya porte moko. Na vanda kuna te, na sa droit vanda kuna te. Pour pesa nga kasi, à ta porte moko, et dans nga pepo na sa mobali, na foute la ta quelque part. Ozaka kana droit wana te. Nous en a droit à pourquoi? Parce que le pan où yo le but comme ils ont kati maman pas à reconnaître que comme nous ont kati pour le pan wana. Azo reconnaître que ils ont le pan où y a papa na bien. Mais mutema mabe. Atiliser mutema mabe a influencer même ibana na. Yenga gloire ngala saka na numéro na yi. Na benga ye, na bi gloire. Makambo mama zo sala. Gloire ata yo. Okofandi satan mama te. Okofandi satan mama te gloire nga na olala na balabala. Mais papa tiki lupango. Oboye bike ngai pe. Na so c'est parti na kati ya lupango wana. Gloire a répondanga na téléphone. Avandi wana nepte so na zo kosa. Avandi wana. Abike mama yebisa biso ke yoza ka mwana papa te. Gloire a répondanga bongo.
Je comprends que ça fait mal, mon frère, je comprends. Peut-être, nous lobby, biso peut-être on la solo, mais yo mutu au vivre situation en anio so n'engeni mais na côté na yo, on a compris que ozo bénéficier na oyo parte au papa tika, le pangu porte les armes. Nous avons bénéficié na elo côté. Jusque là. Excusez, et là on nous sali pour que Makamo évolue. Tout ça besoin de toi un peu pour te banner na osola na de kwazali buso na biso. Nzamba malamu na yeba ki ba famille à papa. Na kenda ya vers bango na posa ki kananga. Balandela ki ba dossier ya lopango. Oui. Kombo nanga eza mbuka lopango. Mais lokola eza na ba problème oyo te kokoya. Sengaki ba dossier moké ba problème ni quoi yaki liwa ya mama na bango soki ba mama na bango soki mama na bango na yo kango pe na musika ya ba famille papa baba ki zela to sisa makambo wana bon to zonga na procédure ya koteka lupango donc en bref ça ngana bango na moni ko te loko ngana vite ko la te. Donc, c'est important, tout est qui le pango, on appelle ça la vie, on peut bâtir la vie. Na bima pena on a souffrance, on a on souffrir. Pour la solution, c'est aboter kalupango. Solution c'est ngwana. Solution c'est ngwana. Parce que ngana bango, est-ce que comment tu revends terre? Affection ya na leki, ezaka na ngote. Et tu as peu kozalate et puis erosala ka pengate donc surtout sur le monde boy na raisonner kaka on a souffrir vie mobimba na monde ti donc na bête ka ninga zawana donc na monde ta simbe kana nzoto ndeko nanga colère et tika ko résoudre problème ata moto na mokili ata batu bakie bitumba ba guerre to mokili sala mo senga ka batu ba se retrouver tout autour ya table auto benga dialogue isolo ne le kenyonso. Ata to mati to kiti to tombo ki suka na ngwe senga rafa to vanda to solo là. Il solo ne tonga mukili. Moi je voulais juste vraiment te poser cette question. Pensez-vous vraiment que pauvreté na yo solution eza oteka lupango? C'est un bien au papa tikeli bino. Maman azalaki maman le loza sous son invité. Maman azaki obstacle pour na bino pour na yo. Peut-être pour na ba droit ya lupango, je comprends. Et mutumo roi c'était pendant un long moment au bénéficier de droit à yoté. Si porte aux mérite à bénéfice que porte à mon repos d'arayo. Mais moi je pense que nous avons sur la pour ça réussir la vie. Et donc à l'Ibosso il faut réfléchir ni nos gros ça là. Correcourir n'a pas bien papa qui y a on est copié sur solution. Dans un embêté mais par expérience dans les biso qui ont une solution. Maza papa na biso. Aza papa na bino. Bien on est à yo. Papa ozo lo baneza papa na bino mais sauf que to le bon il y a koko na bino za to ya koko na bino ya kokolo na bino za donc moi na mobali a comptera plus na effort personnel na a comptera na o papa na maman salité bon ba compter na wa papa c'est-à-dire ngai ceux qui dépendent na nga conseil na opesa yo na yebi na nga famille morote ba connaîtra richesse après avoir voté ka bien immobilier o ezali ko héritage na habité et rendre encore tout plus pauvre. D'ailleurs, les Aroura, nous va na Kasabobu, bateki pour basoma na bumbu. Ora bateki na bumbu, ba soma na mikonga, bateki na mikonga, ba zokomi na ginkole, ba poussa na rakak. Na mo mukete dati na koli. Et donc dans le bano eza que longona no esprit wana wo ba que pauvreté na nga et aussi la suite teki lu pa papa. Wana ne lo na ina peso ka conseil. So ibo teka lu pa yo moni ki ozo récupérer ba droit na yo, ça c'est wana komi kana mais le rôle d'esprit na wana ke yango aussi ça surtout dans ba kaya boye où ils a déjà ba mon côté là on ti ba ça mabele ils a ba mo ba ça na on payer le malonga te. Moi si j'étais na côté na yo na conseiller plutôt que tout tika ngo to ezala porte moko wana ba ne botika ce que bino na bino ba na boza wa 4 boza 4 ne komo aza na poto bokozo eza 6 portes soki na 6 portes na bimisara par exemple $200 boza 4 vous divisez par 4 yo zu par na yo botiki bien papé vana nango te faut être kama ngana zo par nanga bango pe batika na par na bango bon on les a conseil babi les a conseil à prendre à laisser
mais là peut-être bien c'est que awa eza penza pour na tali sauter que boté ka lupangu tété wana ngala kokota domaine wana tezala conseil na pesio par rapport à moi expérience habite aux na moi la réalité on va pas mais eza penza mingi situation yo ndekona moi c'est gloire ayo koluka yo parce que au-delà de tout baza na problème mo baza pour ça basola na yo oza ils ont concerné yo directement néo lobby bocheki na stand by par rapport à makambo te ko komela bino ya liwa ya mama tika gibiso mais hier azana makambo azana pour ça asola na yo gloire merci beaucoup pour la humilité na yo je pense que to sola gina yo que faut comprendre état na ye outi na étape belé et comment na yo peut-être va souvenir rose mais pour le moment où est important pour la biso eza que yo zo temps ya solo lana grand frère Nayo, expliquer ce qui se passe. Pardon. Comment banga na? C'est Nayo parce que non, aux grand frère na. Comment banga na yo? Ma kilo est pas non s'il te plaît. Et ça peut pas na petit ça OK. Ngalo to makila moko te. Ngalo to makila moko te. Gloire. Yo lelo reconnaître que ngala ya na yo. Yo lelo so reconnaître que ngala ya na onde na fandia. Obi réponse yo pesanga na téléphone. Obi réponse pesanga. Bosana maman tsele bizonere. Osipiye yo. Na lekina. Lekina biso kende. Lekina kende. Ebete na tuni petit ya. Malade uti wapi. Bisinga nikeno mama akende suki na ndaka petit cher. To baluka moi ba baby sa. Le retour voilà ya omoni et côté si maman m'a belé petit sera okende et en plus mon colo c'est donc mais non linga ki mettez c'est qui va pardon et na singo beskize belé na lekina aussi na pas même bena na on comprendre maman kamo ya solo bébé on comprendre ngote ba linga ba mama ngai mais estimité ale ya ko sena la pardon so c'est nga sona boa so ya kufaki on kufa mais ba mi tie mama be abino et le okende et le biso okende to tika biso tu awa ya gafa zate to tika biso ya yo ndoza ya liboso na minute sengo pardon ya limbisa biso to ke ko sangani na mama na bino misatu boya ko boka biloko po bombo mangai ngai Rolex na papa atiki d'accord tu comprends na pota ngai ki mama on ka papa poti biso pa mota kiyo pardon toi balé qui non pardon zela on so senga pardon hein yo so senga pardon po nazana bomoi siko soki ngana kufaki noir non mais ça peut mettre à répéter pardon Seigneur, pardon, Libisabiso. Seigneur, pardon. Seigneur, va me bénir, Katanate. Et pardon. Elle est coquine. Et pardon. Nakaleki. On les patates, non, yo, carapaz, non, pardon. Et bon, Libisabag. Tanatale ki ototikali na ya okende. Ya tanale ki ototikali na ya okende. Ya mono beso ake ya passe zaka biso. Obensanga na mama. Pardon. Ya pardon. Seigneur bolimbisi. Do ya la biso. Mais faut yeba que situation oyo ya to na posa to tuna yo to sola na yo. Ça mo ko. Soki le lope oki ke le ki ana kufi ata bango ba ndimaki yo to na bango. Mais oyo kapasi les makila je pense que ceux qui penza aux appela ningo lobi wana oyo kapasi wana ya tout ça d'accord na yo nyoto lo basiko so lo pas moi sengete kama tout ça d'accord na yo te kama pour toi la pour ça toi la pour ça kimia ya tout sa famille tout ta papa la maman te ma bébé ça biso na malade ya yem tazo bela soki leki soit disant leki Nalusani. Il y a tout le cas solution. Mais solution c'est bon qu'elle n'est pas malade. Parce que malade il va laisser à cause de la. Maman mutu no baby gloire. Yo mutu no baby. Donc pas être malade. Malade on est zongi pas maman la bino kufi. Et zongi pas leki wana il est pas que angala na maman. Siko yo so pas nanga. Non sani. Non pardon.
Acceptez biso. Acceptez pardon la biso. Il y a pardon. Il y a Seigneur pour dire il y a pardon que nous sommes morts. Quand on y a la maman tête la leki. Il y a leki en kende. Donc tu as la neni na mokili yango. Mon frère, merci beaucoup. D'abord, nous limite continuer au solo là, liboso. Dans les qui ont un éclaircissement, je ne porte aucun jugement sur eux par rapport à la situation qui s'est passée. Là où on nous parle, et pas il y a petite soeur que bref, on comprend que c'est juste une question, il y a cupidité, il y a égoïsme, les autres entre nous. Je ne sais pas quelles sont les motivations. Il y a maman, il y a maman, il y a gloire où ils ont poussé, il y a l'extrémité. Mais il y a posé une question. Est-ce que tu as des pratiques spirituelles où il y a des gens qui ont frappé le logo, et que zoyoté vous avez déjà l'information que bataka kinga tam susu ozana moi n'engeza moi logo mo boya yo ya protection na mo za nango oui ça que peut-être que retour à salam osa conscient na mo nzambe na chrétien na ça chrétien ozana ba moi biloko mo boya peut-être yo pe on se protégera que tant nous tenga bois que l'homme maladie mo boya na nenga beaucoup ko na nenga ya spiritualité tout le babon à part cause à la chrétien nazaka na biloko nzambe prière o na lala nango afana la muka yango wana o bango bakute nango bakute ngana ba prière na ngana sala tu te sens responsable de rien na makambo ekomeli bango. C'est-à-dire que yo yebi no loroté to le babon. Oh, mais nazo yo kango awa nenga zo loba nengo anati. Na yo kyongwe pa na ye. Na bi na ngai loroté. Peut-être problème chose peut-être situation les autres qui n'étant sur yo pour gagner place mo boye. Et comme peut-être ba guerre mo ya butu azo lukao et peut-être yo po tambola ki. Non comme kuna ndenge nini. Kasi lelo nzambo ngana bandai ko sambela ya apesi solution. Quand nzambo ngala bande ko sambela tongo midi pokwa nzambe loba papa wana ngana bimana mukongwa papa wana te mais so ngala bimana mukongwa papa wana nzambe ataba lobaka ya yo eumelaka mais quel que soit la durée de la nuit le soleil apparaît yango nana iloko te. Voilà, je pense que tous deux ou trois intervenants, il y a vérité en face, il va conseiller la biso, plutôt si c'est le problème. Merci. Merci Cordon pour la parole et salutations et bénédictions à ceux qui sont habitués à la vérité en face. Nous sommes là pour vous, pour l'évangélisation, voulais-je dire. Si nous marchons dans la vérité, nous avons la victoire en toutes choses. Et l'amour de Dieu, la charité, l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée en manifestation, nous fait triompher. Alors, mon épisode dans Awa, nous disons toujours que nous sommes la haute tribune de la vérité. Parce que la vérité est claire, donne la lumière en toutes choses. Quand nous regardons très bien vers la dernière partie, lorsque Cordon a posé des questions à notre frère pour savoir qu'est-ce qui a fait que biloko oba boakelié toba sort oba tindela qui est et contre-temps. J'ai aimé sa réponse. Et dans la plupart des cas, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais pour ceux qui ont l'occasion de le savoir, même de l'entendre aujourd'hui, il n'y a pas de puissance au-dessus de la puissance de l'Éternel. Puissance à tamorote ko battre nzambe, armée à nzambe pe, à to bundisi ango, jamais au rolonga. Donc la victoire du côté de l'Éternel est essentielle, elle est véritable, elle est tout à fait disponible. Pour na bato ba s'accrocher à nzambe, pour na protection na bango, pour na succès,
oya nzambe eza sans retour ezalaka te. Le mot que je voulais utiliser ne vient pas, mais je prends ne serait-ce que le mot retour. Alors, du côté de notre sœur Gloire, cette histoire est une histoire qui se passe dans beaucoup de familles. Moi, d'ailleurs, ça m'a fait pleurer en écoutant toutes ces choses. Ma famille est belle. Et aujourd'hui, une bonne partie de la terre africaine est perdre Batuna Bango à cause y a bien, il y a héritage. Je n'entre pas du côté à espoir. Il y a mon oiseau qui réussit à vie naïe. Il faut que il bâtir un héritage dans le côté parce que Cordo a brossé un moins trop et suffisamment. Ici, je parle seulement de Biloko etikali. Moutumoko te parmi bateau batikali wana tous les enfants et la maman. Moto azaki auteur nango akei, c'est le papa. Mais alors, bao batikali bazo hérité. Pourquoi il faut acharnement ezala? Pourquoi il faut haine ezala? Pourquoi il faut que division ezala? Pourquoi mutema mabe il faut ezala? Pourquoi ne pas se mettre ensemble et se partager biloko mowe ya tiki? Vous allez voir, ils vont perdre des membres de famille, tout ça à cause de quoi? À cause des biens du monde. L'émission ici a commencé par chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Matthieu 6:33. Et Matthieu 6:33 le dit clairement. Toutes ces choses. C'est-à-dire que biloko biebinso bitikali biko pesa melabino na pété. Soye boluki na nuboanya na bokonza likolo. Vous avez l'exemple de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Il n'a demandé que la sagesse. Et Dieu lui a dit, lokola yo senginga eloko musu te osenginga boanya na likolo ya boanya na opesa yo bomengo na biloko nyonso ya mokili. Oya se ya moi. Salomon a eu le succès, il a eu les richesses. Jusqu'aujourd'hui, on est comparable à la richesse à Salomon Azate. Et vous, qu'est-ce que vous demandez? Biloko mokili ya mike mike. Nalobara toujours, et je termine par là. Quand nous venons au monde, nous n'amenons rien. L'air peut au kendaka. Tomi marape l'oroté. Siko bitumbango ezarayani. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la parole, Cordon. Merci, Bandeko Nyoso Balandara Biso. En tout cas, problème est sali biso vraiment passé. Tout est vanité. Vanité des vanités. Personne n'a maman, c'est qui m'a bé vraiment. Namonaka mingi ezalaka barat mingi. Soko zo beaucoup la moana. Ako lingate moana ya mobali na ye akota na ba bien wana. Mwana ya mobali na ye a profité na ba bien wana baza ebele eza vraiment ebele likampo. En tout cas nazo sipier ba maman vraiment totikelo kwana. Totikelo kwana parce que biso moto za ba exemplaire to beaucoup la bana mibali. Et le lot tozo buka o to salaki. Nyon se futa makak anasi. Tout se paye ici bas. Maman a mérité o ya lonaki a mérité ango. Et puis ba gloire bazaki na ba onka influencé par maman. Nyonso maman banda ko loba yango banda ko landa gloire zaki quand même moi mukolo kola ki déjà okokai ko boya balobaka to ana dashi moto lobaka ba mike ba beta kambunda mikope ba binaka okokai pe ko boya na yo mais c'est déjà passé na ko ya pa ndeko nanga Rolette mon frère on est à makila na papa nanga eza makila na c'est pas facile to comprendre papa nanga ya olala libanda bakoki ko titoyer yo na ndenge nyonso tout o bakoki ko benga yo bakombo nyonso tout papa nanga limbisa pardon eza puissance moko e libéraka peut-être so limbisi baleki na yo makamne ko fungwama limbisa to luka o azobela c'est ta sœur mon frère s'il te plaît limbisa limbisa ba gloire limbisa leki na mino mwasi parce que tozo luka guérison na ye na milito ata to lobi to mati to kiti mutu aza malade la vie ou la mort to luka bo moya mutu tant que azobela faut ko luka na mutu abika
Rolex, pardon, na super au papa nanga, limbisa. Onyo so eleka ki eleka. Donc quoi besoin procéder à roteka lopang, koteka ngo ko ba bien. Et ngolo bateka ba bien surtout batike la héritage so batike la batu ezaka ba bateki ba bongi. Mais non, non, na yebeza batu sou ba louele la héritage boye. Et puis makambe héritage ba kufa belé, batu ba lala. Batu ba kufa ya dégâts. Héritage bongi sa mutu te mon frère. Mubali alukaka na makasi na ye, mubali alukaka na motoki na ye. Même si boko teka yango, liga ba leki na on. Bosana nyonso papa nanga. Bosana nyonso, famille batonga yango na kanda te. Famille batonga yango na benemi te. Famille batonga yango na kimia. Oyo za mukumba na yo. Na miucho papa zate, mama zate. Yo komi papa na bango, okomi mama na bango. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci Peba Fidèle Nabiso et à la voix du peuple. Et là, on s'est retrouvé devant affaire à héritage. Et là, on vient à quoi. Alors, héritage, c'est un poison moko. Oui, bon, maka bateau, il va mourir la pas cité. Ça dit bateau tout, on va trouver l'héritage. Il y a bateau. Basuka kaka, na ba défaite. Bakote capé, il a comme héritage, mais bon, mon ambon, on a au sein de l'autre côté. Tout avec l'héritage, basuka na défaite. Alors, maman la biso de retenir rigueur, personne en place à Zali. Il faut comprendre que à Bundisa, mon corps, il y a des héritiers. Et puis, héritier, on a orphelin de mère. Donc, oui, maman na kufa. Yosko maman, ozo bundisa sous mona yango. Donc, nanzambe oza likolo, a oti kaita au côté là. Parce que nzambe vraiment azara street, na ba orphelin, na ba orpheline, na ba orphelin, ba orpheline, tout nzambe azara vraiment pour bango. Alingaka te ba simba bango parce que ba bengaka nzambe azali nzambe ya ba orphelin, nzambe ba veuve. Donc maman il fallait ba vraiment côté wana un jour est perturbé. Alors na bande on a biso basi on a tenir bango rigueur te parce que ba basi bazala mingi kaka côté ba maman. Mais nga siko na famille na biso ma bemi na sala ba côté la nga za la ka bande on nga basi. Nga ba kamunange belé mona maman nga pa éviter papa ba éviter mais ba ndeko nga basi be ba makamnanga. Mais ba maman gloire au mona ba ki vuma street kana maman na ba délaissé grand frère na bango. Mais nzamba aibinde nga sala ba plan na ya vie abatu. Avec famille on a okena bango boye ti ba rochité boye. Donc na sepela ki la batuni papa na biso pas cordon. Ozana ba pratique magique à l'habité. Ozana ba gré à l'habité. Ou ozana na l'habité chrétien. Donc quand réponse au peu que vous êtes chrétien, il y a déjà solution. Il y a pas problème non nyos. Donc quand ndongo le boza chrétien, na ki chrétien limisa baleki na. Na ki chrétien wana pardonner maman ou anyokola ki pendant tant d'années. Na ki chrétien wana zala sko exemple pour Christ aza exemple. Donc limbisa la petite sœur na yo en soi bazaki na ba manipuler par maman et puis bazaki ba amitié. Donc il a mis au nez le bien maman Clémence, il a commis papa, il a commis yaya parce que mususu ça na poto. Donc tu dois vivre bango a eza yo. Na sir tête que chrétien au sepula o comme petite sœur na ma propre peu akufi. Na sir tête o linga ba petite sœur no banyo comme kana que chrétien. Donc côté ka lupangu to côté kate et na vraiment solution té. O ezali solution, o ezali important, bo za la siko ini. Récupérer baleki na yo, teya bango, kolisa bango, lakisa bango nzela nzambe ke bomoni un jour peut ceux qui kabo et comme les bien na ba famille na bino place bo bala, bo toktirer bana ya batute, bo nyoko la bana ya batute, bo nyoko la bana bambanda te. Bo landa exemple oyo et salami na famille na biso. Donc yo yaya teya bango au mona ke unité, union, amour et ozonga et puis makambo qui nango bien. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers conseillers. Et puis, Ndeko Borota Labiso, c'est une histoire qui certainement est touchée par Ndeko Belé. Voir à cause de la cupidité, la famille a détruit les lots, à cause de l'héritage, le kalango.
Nekolanga mobali, je pense que j'ai tant de conseils. Na ozonga pena susu na ba question belete ko tuna okaka point de vue na yo par rapport ya nyonso ki lelo. Ici nous sommes venus ici pour t'informer que maratre na yo a se décidé qui a éliminer yo ya ko sala yo mabe pour que yatika na ba bien wana nyonso ya lupango mobali na yatikela. Il s'est fait qu'aujourd'hui a perdu vie et petite sœur na yo wa kena rotika ye pour basala makambo na za na pota ya mbasu na lokolo. Et tous ces retours-là, et Salamine et Sali qui est le loto Lukayo, sont ceux responsables, et les Kamona, les Kamango, et ceux qui étaient décision dans les années na maramno sur qui awa par rapport à la situation, surtout il y a au hasard vivante, ils ont petite sœur. Concernant un peu ça en gloire, je pose à moi si, je peux nous baliter. Je pose à la maman un jour. Peut-être au coup, tu as peine à mobali, ou à zapper na banana, ou yoko boko la nanda. Nikambo maman a sali. Était à nanuyo, ou yondo za mwana mwasi. Oye bakutambusa un jour soki nzambe apesi yo mobali. Mobali wana pas na banana ye. Oye ba ndenge nini ko vivre na bana wana. Naza chrétien, de na ute koloba, na yoki bandeko, na okanga mutema ngo wapi. Makilo ezotambola pa nanga, yango eza pa na bango. Ata bazanga eko comprendre ngo, mais nzambe asali grâce, apesi solution. Samboyo na lukaka na ebike Arobik sa petite sœur wana na procédure ya nzambo nga na lukaka soki balingi ba memanga na bandenge mususu wana ba se charger na makamba bango ndenge mususu nesi nini ndenge bango bakendela ki yango ti ya bonganga boye nzela wana ndenge nga na yebi yango te akamo kutu ndenge nini ba koma na niveau pe ya kokende banzela parce que papa wa boti biso atikala ki jamais ko lakisa biso makambo bongo na vie. Mais na comprendre que maman de moto atapaki à côté. Mais bi ke na nzambo na sambelaka nzamba apesa sa solution na maladie ya leki na biso qui me rekota un jour. Merci beaucoup mon frère pour la maturité na yo. Parce que c'est ce que nous on voulait. Moi je l'avais dit, on ne peut pas juger yo, ko le peut-être yo ne mutu. Aux en la blogo ça les opé ça tout peut-être soro relâchango, petite sœur obika mais soro yebeno loroté, mais on lobby, to rezo en la makolanza mais pour que délivrance c'est salama. L'idéal na vie ezali moi si na mobile ba botabana na kati ya foyer ba sali foyer na bango. Mais soki yo papa par erreur, ça arrive moi accident au botagi libanda. Vous aurez à disposition à malamu avant que Nzamba souffle de vie na yo. C'est-à-dire que Lukoye Barani no sala pour kata le bozate ba scandale zalate ba tuba bomanate. Vous voyez à cause il y a faiblesse il y a papa, il y a peut-être causant fidélité na maman. Je ne connais pas l'avenir à frère nanga né mimi makambo nyonso donc moi je dirais c'est plus le papa qui est responsable de toutes ces choses. Et quand vous commettez des erreurs, dans le couple, ça arrive, on est tous des humains. Prenez le temps, il y a vos orations, il y a vos tchaka base, il y a qui lobby à tous zate, to vivre bas scandale oté na futur na yo. Et si qu'on regarde pe maoza na kimobi ke na tika makamna nyoso malam. Je pense que etikali kana bisoto ba reçoit bandeko, pote bani to aussi salikamo mais on vous promet il y aura une suite par rapport à Kaoyo, les temps ba salanza betozana bango ba bien rapport de la situation. Sinon on se retrouve prochainement. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada
la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nous allons œuvrer dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché le niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et oui comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, où ils allons qui na biso ya bamib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na qui na biso diazostimile, où ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na qui na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomulingo moya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon ou ils allez tisane na biso ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétique ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser le poison dans kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité.